Makambo ya Papi Kakol la famille, Papi Kakol arrestation, Papi Kakol bakangisa ye, Papi Kakol akoti boloko, Papi Kakol akoti prison makala la famille, makambo ezali. Kande na bete la kabino li solo chez Maman Inès NM officiel, bande konanga na yaka toujours na masolo ya bien, masolo ya goût, masolo penza ya kitoko. Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso o ba olanda biso, na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas, grande ma joie, ya koya kokuta na lisusu na bino. Je suis sûre et certaine que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce, nazananga bien, nangolo nzambe. La famille lelo na ye na dossier, na ye na situation, ya ndeko na biso, Drumer, oya beta katrum, epai ya ye moko Werason, le roi de la forêt, la famille, toyebi biso nyonso Papi Kakol, likolo ya koyeba Papi Kakol, toyebi pe Linda Mundele. Linda Mundele azalaka bongo mwasi ya Papi Kakol. Avant bazala mwasi na mobali, bango nyonso babande ko travailler na wenge maison mère. Toyebi biso nyonso. Papi Kakol ye abetaka kadrum, Linda azalaki bongo danseuse. Eye kosala ke kandenge bolingo ezalaka, bazalaki ba collègue et koma ki collègue nandenge bolingo yaki kokota nandenge bayaki kobala Linda Mundele epa ya Papi Kakol. Tango baye kobala libala kandenge botamaka bino moko boyebi batu o basi babali bayebi réalité ya libala bayebi mabala ndenge ezalaka. Mabala ezalaka mosusu mwasi na mobali baswani, mosusu mwasi na mobali bazali bien. Chiko ya bango ekomaki na niveau ya kobanda kobetama. Selon ba explication ya Linda, alobi Papi Kakol akomaki na niveau ya kobanda kobeta ye. Kobeta ye mbala liboso te, mbala mibale te, mbala misatu te, me kobeta penza o balobaka kobeta. Abanda ye kobeta. Soki alobi ke non lelo o nazo beta na kobeta, eza kobeta. Selon ba explication ya Linda, Linda lobi tina bambeli basi bachuba ye epa ya Papi Kakol. La famille. Toyebi ke un homme qui aime, un homme qui est amoureux, un homme mobali oya lingi penza mwasi, alingaka toujours, azalaka toujours na sens ya ko protéger la famille. Déjà ils ont adage moko et ebisaka biso ke mobali azalaka prêt ya koboma naka ya mbongo, naka ya mwasi. Soki oyibi ye mbongo oya salela, oya sala mbongo na ye belé, mobali azalaka prêt aboma mutu. Soki pe olingi obima na mwasi na ye to obimi na mwasi na ye, mobali azalaka prêt ya koboma. Soki mobali aye ko découvrir que mwasi azosala kindumba, ayebi mobali te oyo mwasi azosala na kindumba, soit mobali wana kimi mwasi mobali pona ko s'évanger, la plupart ya mibali ba préféraka na bango ba boma basi. Yango bomona lelo o mibali belé bakomi ko boma basi likolo ya zuwa. La famille naka oyo ya Papi Kakol, est-ce que kobeta oya bande kobeta Linda to kobeta oya beta ka Linda ezalaka na chance na nzela kaka ya jalousie to ezalaka kaka tika na beta na corriger ye neti mwana muke? Parce que wana nyonso il faut to meka ko étudier yango parce que tozalaka batu moko te ke non Papi Kakol asalaki amataki kitaki, mais biso pe de notre côté il faut tozwaka temps ya ko étudier ba situation mosusu to yebaka le pourquoi akomaki ti na niveau wana. Sans plus tarder, la famille tolandana nous quelques explications. Ya bino Maman Inès NM officiel nazo zonga sima pona koya kosala analyse tolanda. Animeka mwana public te. Ouais, Rose quoi azalo quoi marraine na bango. Maman si ma patazo quoi marraine na bango. Babali na maboko na bango. Maman Sylvie ma pata monter imunene. Frère Patrice monter imunene. Ouais, nani soki de la paix. Tant on a connu ça na paix, tu as paix dans ta mususu. Ouais, il sait seulement maîtriser les phasers. Oui. C'est la honte. Na elo ça va passer nani yo nani tonton belge yo artiste. Aux artistes penza comme Wera, comme JB, comme tout le monde. Et là, quand ça n'a pas si penza, moi, Linda yaka na maison, mais même plus de 14 ou 15 ans.
Linda a passé jeunesse mobimba na maison mère. Ka mère cadeau Linda oya tika na souvenir ya vie mobimba. Ba voyage na ba clip. Un beau cadeau oya zimi na maboko sikoyo. Kakol. Est-ce que Wera pendant tout ce temps, on a passé jeunesse mobimba sakani teka sakani kana drum na passage na rumba. Est-ce que Wera pense à ni pas pour mon cadeau même mettre demi parcelle. Mais c'est pas normal. Attends mon ambanda na boko li mon ambanda na balisi. Non ça n'a suffi na le beti moi aussi. Le bi kuna beti moi aussi. Non roté eh. Tout ça na Wera na public non. Et là, on a Linda qui dansait, Ezali Kakol, Liba et Kakol. Kakol a aussi mis balignon, surtout la boxer, le bosso bassi. Oh, ben, tu me télémaka. Oxy Bango Sony. Kakol, c'est pas trumer, nyon, surtout à Congo Sony. Osoka voice, moi, na soba, maman, koye, te boufane, na barwana, na kwenkuna, parce que papa, biso, ya, au parce que Kakol a bête à moi, c'est il bosso bana. Afin à moi, c'est une insanité, il bosso bana. Mais ça, nyama, Linda soka zongi lisukuna. Ah non. Baluka basala nzambi. Aze resté. Mon bal liboso Linda vane un mois deux avant une année deux à trois tiba ne belé na. Eh kakol na Linda kakol ya za mukula Linda. Kakol sala belé pour la kakol sala belé kolega Linda. Ako ko encadré té. Ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. À quoi ça l'a monté? Combien t'as na balabala? Combien t'as massé ni mon ballon bête massé en tête baseball? Oh, quand toi, tu es démon ou quoi? Tu es démon? Mais pour la wera, pour la wera, nani, Linda, visité. À soumettre à demi-passé, parce que c'est cadeau, il y a vine mobile. Poto, y'a pas poto bébé, ça n'a poto. Assomme les cadeaux à souvenir parce que ça bouge jeunesse dans mon bimba la maison mère. Et puis utiliser les exploiter par tout. Yo yema mon ekendaka. OK. Merci. Merci beaucoup. OK. Merci à Tony Noko Saga. Ba commentaire qui est Tony Nenga Lobi. Bolandi Nenge Alobi par rapport à Simina nous pouvons liboser ba maman ou ba mataki ba lobi que comme Linda il fallait ça la fort na nzoto ya kibomwasi entre bino basi bozala mambosala la banzoto Linda zo sala ngote ba mama mataki awa ya Tony Alobi sur ça et puis Alobi sur ba point moi et belé atike l'espace pour na yo kae mais to kapé Noko Zaga to kasoki ako zala ngambo nini Noko Zaga malobe pa na yo oki Kofax oki Noko Tony oki na ba ndeko pe ba mati ba mama est-ce que eza bonne idée to Linda sala ki erreur ki mobile comme un niveau na zo kayo bien te liboso ya bana nyonso wana mama malobi awa ke bateka ka biloko peut-être Linda banga ko sela ba biloko wana yango de sela ka bongo na ebité yo lo banine. Bonjour, bon après-midi, qu'on n'est pas na binoto, bonne nuit, na habité, je pense que Bandego Balobi déjà presque nyonso. Mais ce qu'il faut, na le bas d'entrée, boy, raison de mon côté, oyo, ezoko poussé Kakol, a maltraité maman ya bananae, a bétaillé d'une manière barbare. Et ça n'a raison de mon côté. Il n'y a aucune raison. Et ça l'attend moi si à tromper yo. Et ça l'attend moi si à manquer au respect. Et ça l'attend moi si à l'embellioter. Et ça l'attend moi si à abîmer à quel besoin mon pépé. Il n'y a aucune raison. Ma photo oyo. Il y a Ndenge à Betty Bongo. C'est les mêmes photos on a outil comme on a awa ba musée aux États-Unis. Ndenge Mundela zaki ko beta ba ancêtre na biso. Abeti ndenge moko bazali ko beta ba esclave. Donc il y a aucune raison sur ça. Place ya Kakol na binito yo eza na prison. Ngana outi ko ça la vidéo. Ah bon? Oui. Oh, vous êtes d'accord que Kakol ba a quelle prison? Place na ye na minute eza na prison.
Je suis tout à fait d'accord sur toute comment la tu ligne. es d'accord dans nos causes Makamba Bimis Awa? Place à Kakol et Zali Boloko. Est-ce que Kakol a des Boloko, to ba pese chance ya soukra ba solanae? Et beaucoup de choses où Tony a aussi abordé Awa, na abordant open la vidéo na ngai. Na mentionné Wera, na mentionné Mama Sifi, Mampata, et puis na mentionné Première Dame Nabiso parce que boye ba na minute otoza na campagne ya Génocost. Génocost est un programme où ils ont dénoncé ba génocide union surtout et salema na Congo na ba crime ou et salema sur la femme congolaise. Aujourd'hui, Kakol Acta Sali, il est du même, en fait, Aza égal na un criminel rwandais. Kakol a reproduit la même chose au rwandais, sala, maman na biso na est. Ah bon? Il a reproduit la même chose. Place ya Kakol na minute ils en a prison en Belge. Et Weranson a coquille même pas qu'on continue qu'on garder yena groupe nae parce que ça ne représente pas le valeur et ambassadeur et paix. Et famille on a n'engé tonia aussi que énuméré bango ezala frère Patrice naye moko maman pasteur. Wera na bana basimi balé. Wera a 2 filles. Donc Wera il faut comprendre douleur wana et Wera ceux qui a continué qu'on garder Kakol. Eza Sony pour la carrière nae pour la musique nae na Sony pour la biso parce que ko beta moi si na point on a belge ça ne représente pas nos valeurs. Et l'oro moro photo yeba. Siko soka beta ki mabe atoboli elis. Siko soka beta ki mabe akoyi problème sur na place mabe asalile ya mususu babenga ngoni hémorragie cérébrale. Siko soka beta ki mabe abuka lokoloto loboko. Bana bazana posa maman na bango. Ce que l'on réseau simbate, boka bwana. Et ba raison o ba maman o autiawa alobake ba utaki kenon ke mobali po abimarana batiza batiana ba produit tous en 2026 ba réflexion o il faut si là. Ba réflexion o il faut si là. Mobali a respectera moi si nae atazana 15 makangu na libanda a ressort en sorte que ba bêtise nae ekota na ndakote. Biso to ba mbali. Moi je suis un homme marié. Naza marié ngai. Moi je suis un homme marié depuis 19 ans. Ils ont bêtises, c'est des grosses conneries. Il faut plus qu'au tikara ba place na ba bêtise oyo. Depuis quand? Pour yo la libasi libanda, pour yo goûter ce qui n'est libanda et permettre yo ou ya ko manquer maman ba no respect. Et ça n'a sens. Comment une femme comme elle peut soutenir ça? Hein? Dans le rôle à libanda, bazope sanga nyonso, nde il faut na ya ko dénigrer moi sinanga na ndako. Par contre, mobali o yaza mature. Ayebi que ba délire nae et ko mananda côté. Il y a beaucoup d'hommes mariés qui ont des doubles vies. Mais jamais à Rome ma salité nandaku. Quand un homme amène son désordre dehors, azome ma salité nandaku, c'est un homme immature et irrespectueux. Et puis à une éducation té. Kakol c'est un homme mal éduqué. Azanyama. Mais oui, Belge, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Azanyama. Mais comment tu fais ça à la mère de tes enfants belges? Au moins, la photo de circuler. Moi, si Wana, elle a des rougeurs et des bleus partout dans mon Congo. Mais Big Zaga, ils ont dit que ça, Mbalibo, c'était abétaé. Mais c'est ça. C'est même ça, Pelo Romouzi. On a une seconde comme un 3e point. Parce que vous avez condamné Kakol, mais vous avez dit que Linda qui Mbalibo soit finga yote, Mbalibo soit abétaé yote. Effectivement, il y a un place dans une comme belge. J'ai entendu certains audios il y a moi si Kazana place il y a aucun été. La femme congolaise doit apprendre à devenir indépendante belge. On a le bagi lobby pe na live ya coach. Bino basa ba congolaise oyo. Boza toujours na esprit que mobali faut pe sombongo. Mobali ne faut beaucoup là yo. Soko kuta ina
Bala moro boye ozo futanda côté Linda pas simbi mbongo. Pourquoi elle s'est pas construite? Belgium on tant tolobara abutu moi que la femme congolaise doit devenir indépendante financièrement. Babenga abiso mibali ya maboko makazi. Pour ceux qui moi si aux en mo économie na o ya 2000 ya 3000 liba les a meya okoza la na force ya robima. Pourquoi basi na biso ya poto ba supportera ebele ba supportera certaines bêtises te abimisi o libanda ponda koza yi ou bien kangi bisaka akei po azana mbongo ya rozanda. C'est ce qu'on veut de la femme congolaise. Mais au moment na basser na biso o bazana live oyo. Elles vont monter ici, un homme doit être capable, un homme doit me donner de l'argent, un homme doit savoir ça. Boza tellement limité na mental na bino, yango bazo ko faire souffrir bino boye. Na lobarango ngana belge to lobarango tout le temps. Mobali o azo pesa o mbongo. Mobali azo bokolela o famille, akoti kalaka jamais ko respecter yo. La majorité, surtout les hommes. La majorité des hommes. Est-ce que Basio Baluka Mbongo, Bazana ba commentaire ba commentaire. Basio Baluka Mbongo, Bateka Peric, Bateka Manzaka, Bateka Maputa, Biloko, Kulukara ma 10 francs. Bazana ba commentaire l'état no kwazoloba. Bolingi koyo kate likambu ya moitié 50-50. Boko silika. Bolingi koyo kate ke boza l'indépendante. Mais qui vous a dit? Est-ce que constitution ya Congo? Est-ce que ba coutume na biso ba tradition na biso ezo pekisa basi basala? Bino basi alelo la majorité, vous êtes moins débrouillards que nos mamans. On comprend? Linda asimbi pe mbongo, a umeli pe. Avandi pe na mwa libala moko mwa 10 francs pe ezo kota. Mbongo soki ezo komela o ezala ta ya mokie. Ba mama na biso basomba ba mapango na bandaka mabala. Ba papa na biso le muso baza opesa bango ba mbongo te. Mettons mabala ekufi, mama bimila musu na mabele na yemi bale to misato. Mais les filles d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, bozaka na collection ya ba sac, ya ba sapatu na ya ba téléphone, na ya ba perruque. Bozana mabele te. Oko fungula garde-robe, ozana 15 perruques, il y a $300, $500, to $600 na garde-robe na yo. Mozata na terrain te. Otonga te loko morote. C'est normal que tant oko na libala ya boye, ozo se soumettre parce que ozana place à kokende te. Mais ceux qui osent se construire yo moro en parallèle na pembeni. Otangi moi classe na yo, osali moi formation na yo. Osombi ata moi 2-3 wewa na yo. Ozo luka kop na yo, ole ozelara ke ngai fo mobali aya abokola ngai. Bote yama, lelo ba beti moko na kati na bino, lobby peut-être ba roboma moko na kati na bino, pona ba buzoba na bino, que un homme doit vous prendre en charge. Non. Non. Un homme doit d'abord t'aimer et te respecter. Voilà. Mobile, il faut alinga yo nanu à respecter yo. Yo. Voilà. Moi j'ai une fille. Moi j'ai une fille. Moi ma fille est née. Je ne peux jamais accepter que ma fille dépende d'un homme. Et puis na ngai botika kotinda bana na mabala. Bala kaka, je sais pusani, yo bonga ndako libala, nzoto yo ebona mabala lelo za na mabala malonga te. Botinda bana na éducation, ozana bana no basi, tinda bango na éducation. Ma fille étudie, ma fille décroche un diplôme, ma fille passe ton permis de conduire, ma fille achète des biens. Botinda bana na bino na développement financier. Ole ya botinda bana na bino objectif à vie ezala libala. Et puis au bandina mobali, vous n'êtes pas obligé à roboter la ramibali nyon surtout. Vous êtes là mobali à liboso yo rozwa au botelier, yami balo botelier. Après zo komela bino ba problème. Relation ezala Nabandi ebela bato biso nyonso touti kolanda touti pe koyoka bandi kona biso mosusu makambo bazoloba awa concernant toujours Papi Kakol. La famille boyebi jusqu'à présent totikala koyoka sortie médiatique ya Papi Kakol te totikala pe koyoka oyo ya lobi te yango na koloba nanu toja ko juger yete s'il vous plaît. NMCare aye na ba solution kondisa nzoto na NMCare
pona libela problème ya accouchement mama ata na 70 ans na enem care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce tozali kosunga impuissance sexuelle faiblesse sexuelle na enem care esengo ezongi na libala na enem care masolo carré na enem care tala ndenge etelemi masolo evandi na enem care ozali na besoin ya kobika na bokono oyo nazali kotanga tension AVC cancer ozali na mwana to mpe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie owumeli na maladie ya tension owumeli na maladie ya cancer ozali na problème ya hémorroïde kobosana te benga biso na enem care solution ya libela ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na enem care kimambangu okozwa lobiko. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi, hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko